merci à vous, très chers fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez partout, vous êtes... nous sommes là encore, ça fait un très bail. Nos téléspectateurs des grandes de cette émission, Messa Masolo, aujourd'hui nous sommes là direct. Alors, comme d'habitude, à la présentation de cette émission, vous avez toujours votre humble serviteur, le commandant de bord, chef coutumier Diazola Dilongane. Merci à vous. Alors, aujourd'hui, nous sommes là, malgré ma déplacement, malgré, mais nous sommes toujours là cette fois-ci. Je pense que c'est un coup de démarrage où on va plier, rester trop loin de vous. Donc, merci à vous. Alors, je tiens à remercier les boss Peter Kamasong, Jeune Patron, l'opérateur économique. Merci à vous. Et pourquoi pas l'honorable José Matoko. Et alors, je ne serai pas au moindre sans pourtant remercier aussi les number one de cette chaîne, son excellence José Mambouini qui vit là, d'ici Gazolanda Bisso, vraiment. Bolandi Malam, il y a émission. Et pourquoi pas les chefs des stations, notre chief Pichuatu Mwabamba Ekiti et les Baouba, Diambo Mantita Mole, notre DP Roni Matawana et à tous les techniciens de la GKV DIPRO, des programmes DIPRO, directeur assistant du programme Kermelov Ngeitala, les petits-fils de son grand-père, moi, Namfumu Kimbango, et à côté de mon niveau de Bangeki. Merci à Jafet qui est derrière les caméras pour assumer les cadrages et pourquoi pas aussi à Montréal de tous les lundis. L'ami de tous les lundis, lui c'est Meshak Elia, Meshak Mbouete. Merci à vous. Tous les Barcelonais, mes esquisses. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes à l'émission. Merci à vous. Alors, j'ai déjà l'invité dans notre plateau où je serai obligé de vous présenter mon invité. Mais avant cela, je pense qu'à la régie, Bazo préparait les buisseaux. Ouverture, il y a pèlerinage où Salemakia on a vu la Banzangungu, Bakozula Bisso, quand même extrait pour que permettre Bisso Tokota Ndetozonga de présenter, inviter Tozanaye et Nako les kate sans pourtant n'a pas sa matondo et belé n'a pas vutu kanyo surtout bazolanda biso na Banzangungu zana kisantu oza partout ba vutu kanyo surtout oeza momana bino. Merci Kayem d'Afrique bisika zolanda biso depuis ville. Alors je ne sais pas Meshak s'il est d'accord avec moi pour nous donner quand même l'extrait. Il y a les 3 octobre comme ça saute aux yeux et les matrosons. Alors le numéro est bellement bien affiché sur les bas de vos écrans et cela vous permettra de vous la biso tout n'a pas question yo. Voilà, émission déjà là tout ça la biso na bino. Donc comme la biso inviter la biso azali à répondre. Merci et matondo na ngangangunza makela. Alors c'est parti à la régie et tout juste après nous allons débuter notre biso. C'est parti. Panda ekiteleki nambu bamona Muna kitu kabanzala mpanda ekiteleki nambu bamona Muna kitu kabanzala mpanda ekiteleki nambu bamona Ma tondo mingi na tata mokeli abikela mobinso ba pesi biso lisusu tango pepema bakobatela biso ute yaka biso na mokili te kino tokozonga na bolekela bongo na mokolo mwalelo matondo mingi na baebanso balekela biso liboso pe bakoko na biso pamba te kozala na biso lelo emonisi kozala o bango bazalaki lobi babatelaki baboti na biso babateli biso biso pe tobatela bana na biso na bana ya bana na biso
te ezanga ndelo po ete loposo moyindo ko kotikala libela na kati ya mokili oyo. Matondo mingi na bango mei walongo mfumuki mbangu na biso angetukulu masivi ya lolendo walunungu oyo lelo tozali kokundolela mokama na minei ya mibu bandimaki koya kolata nzoto ya mosuni minyoko na motindo nyonso tongo nzanga pokwa ya fimbo mokama na tuku mibale komikokisela posa te kaka po biso bayindo tozwa molobeli epai ya tata mokele biso bayindo tozwa mobikisi biso bayindo tokoka lisusu komona nzela ya lobiko nzela oyo ekokumba biso na mokili na biso mokili mwa kimia mwa elonga mwa mapambo tombwa mwa bokonzi oyo ekolingisa ete molongo mobimba bandima biso bakumisa biso bapesa biso lisusu lokumu biso enyateli ya lobi euti koleka kasi lobi ezali koya mokili mobimba babenga biso bakulutu bokoki na lokumu wana elingisa ete biso mpe tozala na mobikisi lokola mpe baloposo mosusu mpe lokumu oyo ekoki na bango mei na motindo wana tokoloba nini na molongo mobimba bakoki na. Eh bien, là c'était l'ouverture. Alors, j'ai maintenant le devoir de vous présenter mon invité de cette soirée. Alors, Mbuta Ndombele Yengekien. Matondo Mbuta Diazola Mbote na bandeko yonso bajo ibongoli bakuya kolanda biso na butuye kimia walongo fumu kimbango bila o mabota maba. Ah, alors tant na monio na kanisi kin na kanisi bakapwebele na yambi kaka invité ordinaire te na yebi koza confrère na yebi ke to pesi pe to profiter to pesa mbote na bandeko nyonso to balanda ka chaîne ya Vutuka ya Vuvamu depuis Kinshasa kuneza na TNT OK, il y a YouTube pe kendaka partout. Vuvamba Mwangisi. Mwangisi Vuvamu télévision. Voilà. Alors, là c'était grâce à Nganga Ngunza Makela bisotoni ata vraiment Kinshasa lelo toza opportunité wana. Merci Matondo mingi na Nganga Ngunza Makela tozala toujours reconnaissant. Ce qui toza libota boye papo ndabando mema biso kuna. Très bien. Abundaki vraiment bitumba na banza ngongwa wa fenke Vuvamu ndi mama. Malgré vos divorces, pour vous avoir couplé tango. Oui, ça papa, jamais te divorcer. Vraiment, Matondo mingi na bande ko baola la biso, alors comprendre na elobeli échanger parce que awa toza masolo ya bayindo etumba ya bayindo yo il faut vraiment ebunda mabayindo tiba ko sosola nde toko kitisa manduki mais soki bayindo ba sosolité tombeki continuer. Alors tozo beta lisolo ya pèlerinage oyo ouverture et salemaki le 3 octobre malgré biso tozalaki absent tozalaki na mboka Kinshasa mais na libaku to na bosenga ya tata mokeli nde toko assister clôture oyo ko salema le 31. Alors to bozalaki tamboli lelo bolingi bo clôturer. Première question nanga, pourquoi ouverture et salamia ou clôture pe salamia? Ekangamaka na mbanzangungu efungwama na mbanzangungu tokokota te na ekuke mosusu po tokenda kolamukela to nalalaki na ekuke mosusu nalamukela na ekuke mosusu. Omoni ndeko nanga mopanzi sango likambo oyo ya pèlerinage ya mbanzangungu tolingi bandeko balandi basimba pe ba comprendre ete et ali likambo oyo eze kosimba bomoi na biso bayindo
ezali en 20 ans nesonganzi na fumukuzu ke muzala panda na ngola koko ya suka mboka depuis moi tango bakomi koyaka le 3 basangisi bato basolisi bato le 31 baye ezali makambo ya tina omoni ezali facile olesaka bana na yo boti mais ezali très difficile ozalisa idéologie na yo na bongo ya bana na yo yango mukumba nesongi nzila baze komema mosala baye kokitana kokoba misala ya 1921 ezali boyebi bayindo bazangaki ko accorde walongo fumuki mbangu na 1921 baze kosambisa walongo fumuki mbangu injustement bayindo yo meme bazwaki makamu ici ya walongo fumuki mbangu bakoka ko intervenir te de fumuki mbangu basosolaki ya esengi bayindo batanga bazwa boyebi yango nesongi nzila baze kozonga mabele ya mbanzangongo mabele ya bilaka mabele ya mbanzangongo mabele ya bilaka le 3 ala ki ouverture esika wana pasinga na monaka na bato bakoli na mbanzangongo balobaka naza na prison na telemi kutanga na prison ya mbanzangongo te fumuki mbango basala prison na mbanzangongo te tolingi lelo bandeko basimba ete esika wana ezalaki cours de guerre cours militaire esika bazalaki kosambisa basoda na bacriminel esika basambisa injustement walongo fumuki mbango motif ya condamnation bakenda kosambisa ye na cours de guerre c'est parce qu'il a interprété la Bible de sa façon. Il s'est érigé en rédempteur et sauveur de la race noire. Bon, soko motalobi ngamo bikisi ya baindo. Il faut bokatela etumbu ya liwa. Ou un peu plus tard il y a dit koma etumbu ya prison à vie. Te mbanzangongo yali mabele e simbi makambo e bombi makambo. Yango tina nesongi nzila fumukusu kia mzala mpanda na ngola baze koya na role na bango ya motangisi kotangisa bayi mbanzangongo na ino bayi Congo central po nini te bayi Congo démocratique pe bayindo ya Afrika pe ya mokili mobimba matondo mingi na ndeko surtout bakolanda biso n'hésitez pas le numéro est là je pense que à bientôt là ba ramener un téléphone ba question na bino c'est très important puisque invité nazana ya zama kasi azana afanda vraiment na ba na idéolo ya makambo ayebi yango malamu question na yo surtout je pense que il est bien disposé à répondre alors tozongi na wana na lelo tokobeta masolo ya clôture est-ce que tokoki koyeba botambolaki wapi na wapi poke toya ko clôturer le susu na bazango matondo le 3 ala ki ouverture ya kolimbola na baindo ete esika oyo ezali esika tokoya kosala losambo pe kosenga baposa ndeko nanga diazola mabote ya baindo ezali ya kokufa bokomona lelo soko opamboli moto pasi poli pamboli ezwa mwana na ngai kola osunga ngai ozwala misolo tamosu mwana okola te akufi tamosu mwana kokola misolo esimbami te abimi lisusu enfoiré mais lakela kaka moto mabe ndeko zokatisa wana poso oyo nalobi soko silisi yango lobangai te ekokisami milimo ezali koakompagne baindo ezali milimo mabe yango ezali kokokisa facilement elakeli mabe to makanisi mabe ya bato milimo ya bakoko na biso ya mapambole ekenda tellement mosika ezali pasi bolamu ekokisama nde na vision na koyebaka ya motindami bakobi misala ya 1921 balobi tala esika ya pèlerinage bato baleka yango te lokola prison photo ya te esika ya mapamboli ya mabote ya baindo. Ok, matondo mingi alors tokomeka un peu ko découvrir puisque pèlerinage eza plus tokolobela sur fumu kimbango oyo ayaki kosikola baindo aye po amemela bango délivrance
puisque race na race bazalaki na batindami na bango bayindo pe bazwaki fumuki mbango ayaki ko défendre puisque mindele bayaki babandaki ko nyokola bayindo basalaki makambo basalaki. Alors nyonso to yo photo oyo etiama wana bandeko baleka ngo na bamituka bandeko baleka ngo na makolo bandeko oyo baleka ngo na bamoto photo wana etiama juste pour rappeler bato que fumuki mbangu azalaka to azali ou à part rappel ezala susu pourquoi vraiment batia photo wana ezaka juste pour rappeler bato fumuki mbangu sinon loko na côté plusieurs ezalaki yango batiaki siko question to kolandisaka likolo nango ba question surtout bato mususu babi pourquoi batiaki photo wana te liboso ya prison na ye ou siko bisika basamiselaki ye baye kotia ngo à côté. Alors pourquoi ezala na même parcelle bobo sana to que procès ya walongo fumuki mbangu ezaki na ituluku ya bato makambo baze kosambisa kuna ngambo bato bafandi moni tango ze kotangisa moto accompagné na illustration compréhension ezalaka lisusu makasi koleka esika wana ezisika ebombi masolo mais tango illustration ezalaki te elilingi tobosana te elilingi elakisaka kozala ya moto na bato basalaka soloka bayebi soka koti ndako balobaka yelanga photo ya moto pour vibration na ye ezali illustration wana ezali kolakisa présence vrai ya walongo fumuki mbangu na bamikanda aussi nesonga nzila bakomi bokomona na mondele afukameli elilingi ya walongo fumuki mbangu periode moko ute kolekawa loposo pembe balingaki baclone babimisa image ya Mahomet epesaki oyo epesaki po basepelaki te bayebaki eloko nini ebatemaki wana soki tozongi na elili wana ezali représentation ya walongo fumuki mbangu illustration ya bafe moni ntango bazoloba awa basambisaka walongo fumuki mbangu injustement mpe bakondanaka bango injustement sentence yali mwa moke mais tango illustration ezali moto azali koleka donc na ndenge bamoni walongo fumuki mbangu bazali wana motema etutisami mpe bali na sentiment mosusu motivation ezali ndenge mosusu tobosana te azali ejustaka te nesonga nzela kotika kiwatomba koya kotelemisa elilingi wana recommandation spirituelle ezalaki eleko ekoki tango na bango ekoki présence na bango yala na esika wana likokisi emonani matondo motuna na biso ezaboye bandeko kimbangiste pe batia elilingi ya bongo na entre Gombe Matadi mais pourquoi pas bavutuka bakendaka pe kuna te bayaka kaka na oyo eza na ville awa omoni balobaka quand la région est perdue tout est perdu tango toaka na Kinshasa nesonga nzila barevele eloko moko indépendance bato babundelaka yango le 4 janvier 1959 basupporters ya fait club bauti match basali bango injustice babetaka na Mikado équipe ya mindele bayei il fallait président Kasavubu premier président ya mboka na biso apesa meeting injustice esalemi na stade tango bayei babi bon ata basali biso injustice mais tokenda toyeba président lobaki nini tango bakomi balobi bapekisaki président loba trouble banda wana mundele malinculé alongoli histoire wana
place il y a victoire, victoire de l'indépendance. Victoire de l'indépendance. A joué histoire à Memina Gombe. N'est pas délocaliser, bah fait. Et Bongoli, l'isolo. Et Bongoli, histoire. Bana ba ko comprendre te. Awa, na veni de la poste, tolobi esika ya condamnation injuste. Kamba pesa la galie à pèlerinage. Yango soko bolandi message ane songanzi la fumukuzu ke muzala mpanda na ngola ba uti koloba bande ko église kimbangiste ba libéraliser ba site o ezeko détenir masolo to makambo ya walongo fumukimba na lutendele na Kinshasa esika walongo fumukimbangu ali akakwanga esika babwa kaka bango na tono na mais bati yango ba privatiser yango lokola bien moko familial te walongo fumukimbangu basé patrimoine mondial toloba to bandia wa eloko na ngonga nango kolandela bileko bya ntango na nkamba esika yonso walongo fumukimbangu basalaka makamu isi balekelaka boye bakekozala ba site ya pèlerinage tango ekokoka matondo de Kondombele. Alors tango tolekaka biso tozaba na mbanza ngungu tomonaka pe bandeko mususu ya ufutuka te mais bandeko ya mangomba mususu bayaka pe wana bazofukama bazosambela image wana etiamaki kaka mpona bavutuka to batu nyonso tu bayindo nyonso tu bayaka wana bavutuka ezalika bayoki mbela mais walongo fumukimbangu basé ya bayindo qui est belge, qui est catholique basé koloba walongo fumukimbangu bango balobelaki fumukimbangu n'était pas un homme ordinaire, était un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Balobite qui est venu spécialement sauver les Futuka ou les Kimbangistes, c'est notre race. Il s'est érigé en rédempteur et sauveur de la race noire. Voilà que Fumukimbangu balobaki au nom Yabiso Bayindo. On les a comme on a lelo et ali kaka et bandelia et lembo. Le début du commencement. Mais si katoko kenda awa peut-être lelo bolobi bozo mona bato ya Masanga ya Congo central. Bako uta peut-être Kimpese, peut-être local. Mais l'objet si katozé ko kenda bako uta Kwilu, bako uta Katanga, bako uta Équateur, bako uta Kasai, bako uta Kenya, bako uta Uganda, bako uta de partout sika bayindo bazali bako ya pèlerinage. Ce n'est que le début du commencement. Waneza bilembo ko la kisaete bayindo nyonso elongi na biso ekotala esika elilingi ya walongo Fumukimbangu ezali. Matondo bandeko bazolanda biso mutu mususu akoza na besoin ya telema wana mais kasi peut-être azali kobanga est-ce que eza na ba condition eza na air fo mutu akende wana to mutu akoki koleka wana na tango nyonso tu aza na besoin sambela na ye est-ce que eza na ba condition ezalaka wana to tango nyonso tu mutu akoki ne koleka wana. Le 3 ezalaki appel koko ya suka mboka babelelaki bandeko bayindo bana ya mbanza ngungu esika ya losambo bakotila yango moto epekisi elo te. Ce vrai sanza ya octobre ezali sanza ya pèlerinage ndenge bandaki le 3 ekozwa bosukisi na yango le 31 clôture pe conférence ekozala nesonga nzela bakosolola na bandeko bapanzisa yango bakouta bipai na bipai tango kati na yo etindi okita ogumbama liboso ya walongo Fumukimbangu yango eze même recommandation tolobia bandeko baya kosala losambo pe basenga baposa ezali esika na biso bayindo na tango ya mikakatano na ba moment difficile to ya wana
ndeko na ngai mopanzi sango bomoni eloko bayindo toze kokokana ino ko comprendre te mama oyo alakisa mwana na ye soko babeti yo gangaka kaka mama wanga na kufi mama oyo azosala mosala na lopango na kati ya ndaku baza kobeta mwana azoganga mama je vais mourir te mama wana kotia kate na même nazoka neti mongongo mais soki ayaki ye aganga mama awanga na kufi ndenge nalakisa ye walongo fumuki mbango bainspira baloyembo bainspira bayindo e bazali mobikisi oyo bakutanaka na bayindo c'est-à-dire na lelo bandeko bakristianizo bakolimbisa okomona même na bagrandes églises esika ya Jésus batia terre ya filme oyo mpe bayaka koyebisa biso ke Jésus inspiraki nga bakutanaka na acteur ya filme oyo acteur yango mpo awanga na bango mpo c'est un fumeur ya chanvre mpe ya cigarette ayebisa bango bopekola bilembo na nga na bandako na bino nazalaka Jésus te nazali kaka acteur ya cinéma mais contraire walongo fumuki mbangu baza vrai donc nakoloba na bandeko esika wana ezali esika ya kimia ya biso bayindo esika ya inspiration to reconnaître kaka valeur ya esika wana mabota ya bana ya bato makobongwana matondo mingi. Alors toko senga na régie ba bomisela biso juste spot pour bato yo peut-être bazwaki les baku ya ko se renseigner vraiment te na spot yo bokolandango boyeba ndenge nini milulu ekolegela mokolo ya le 31 kozala vendredi déjà wa na bisika oyo basambiselaki walongo fumuki mbangu juste na ngambo bisika photo ezali ya fumuki mbangu ndenge kaka ouverture ezalaki wana clôture pe ekosalema wana. Alors totiki bino bolanda na no spot bongo tokozonga na bino tokozwa kaso tokozonga kapoto zwa pe maloba ya Neso Nyanzila kokwa soka mboka po to yeba discours to maloba o ya pesaki biso na ouverture ya pèlerinage. C'est parti avec les spots et tokozonga na bino. C'est parti avec Meshak. Mon cher Africa, on dit qu'il y a un programme qui est bouleversé. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont au lobby, donc si c'est qui nous bon, donc les longs là, donc on a bouger pour la table qui était de gauche à droite. Tu vas dire qu'une semaine sans offre de Konanga, mon cher Africa, Mbongo est un monde à souffrir. Au monde, on a makambo kendele eza très important que mbongo autre cause même de l'ona et ça peut être comme ya bomoi lobiko na biso mbala liboso bana tokutana maluzala mbongo na maboko au privilégié ma mususu donc pour nga na comprendre que place qui est très important donc c'est que nga fona ke na yo na mona nino zo ke osala kuna maman commissionnaire a boy mbongo ya musulman c'est pour toi qui a tué la réalité bomba lukuna. Eza mabete nzele personnalité seigneur. Mbanza ngungu ezali mabele oyo ekokaki ko désenvoûter même Congo. Mbanza ngungu. Yango wana na 1921 walongo mfumuki mbangu na biso bakondane bango. Bakondane bango. Makambo wane leki ata na histoire batangisi binango na kelasi te
Mangomba peso lo belangote parce que bayebi ke soki bo se rappeler na yango soki batangi sibino yango molimo tata mokele ko sala nini ekolata bino esika oyo ebele ya batu bazalaki koleka bayebi te nini eleka kawa siko soki bayebi na bango te pe bazoleka na bango kaka bongo kaka molimo tata mokele kolata bango yango wana netinda ya tata mokele sengaki esika oyo elamusaka bayindo makanisi ya mayema lekaki na 1921 yango totiaki bango mei awa soki okomi awa mbala moko yeba ete biso bayindo na génération ya après 1921 tozongaki lisusu na kati ya bowumbu na kati ya boloko ya mundele awa nesika oyo alors yo siko soki oboyi boloko wana oboyi bowumbu wana yaka nesika oyo oloba ete walongo mfumuki mbangu na biso bino bakangaki nzoto kasi bakangaki molimo te lokola bakangaki molimo te ngai pe nzoto na nga atako eza koyenga to kovanda na mokili oyo mundele aza nanu kokonza kasi na boyi molimo na ngai ezala na bowumbu boya kosunga ngai bino banso mpo nazala na bonsomi nzoka soki molimo azwi bonsomi mbala moko akokumba nini nzoto alo mapambo lio kotambola nango. Bana ya Mbanza Ngungu, bana ya Kongo, pe bongo bayindo ya mokili mobimba. Tata, mama, elenge, mwana. Bakopesa yo mayele, mizalela na mayele na yo. Soko lobi eleki, totalaki, kasi tomonaki te, lelo tokotala pe tokomona. Mbanza Ngungu mabele ya bilaka, hekangamaka na Mbanza Ngungu, hekofungwa mape bongo na Mbanza Ngungu. Filingi ya pèlerinage, mobeta maki utale 3 octobre 2025. Epai wapi bofongoli, mosale maki na bakobi misala ya 1921. Nesongi andila fumukuzu kia muzala panda na Angola. Koko ya sukamboka, motangisi. Tata, mama, elenge, mwana. Kosala lo sambo pe kosenga baposa epesa meribiso na sanza ye Oktoba na place Walongo Mfumu Kimbangu esika wapi bakondanaka mobikisi na biso injustement le 3 octobre 1921 boko uta bipai na bipai boko mana vile ya Mbanza Ngungu avenue de la Poste esika bureau ya Onom bureau d'inspection et à travail, Mozwani. Osimba ete, sans Walongo Mfumu Kimbangu, l'Afrique ne s'en sortira pas. Puisqu'il n'était pas un homme ordinaire, c'était un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver notre race. Biso Bayindo, Soko baloposo mosusu bazali kofukamela elilingi ya Walongo Mfumu Kimbangu wangitukula masivu walulendo walungu bongo ngai na yo bakolo mubikisi pèlerinage mobandaki le 3 octobre ekubende suka le 31 octobre 2025 bansotoleka na venue de la Poste et Sikaba Kondanaka Mobikisi Nabiso injustement le 3 octobre 1921. Mon peuple. Bien, merci beaucoup à vous. Merci. Nabalandini surtout ya Mesa Masolo. Je pense que Batebele Bazomi tout na ba question. Batuninga ba question kenda wapi. Alors ya pana dira. Alors ndeko mususu komeli biso bonsoir Mesa Masolo. Tunela biso ye soki Jésus Christ azana nipona ye. C'est Junior Mpadi. Après hier tu reçois message ndeko mususu komi bonsoir. Isa Jean-Paul
eza permis? Est-ce qu'ils a permis que Sambela bikeko na ba photo? Ah ok, j'ai compris votre question. Est-ce qu'ils a permis que Sambela bikeko na ba photo? Ndeko mususu akomeli biso ya tikombote, il dit nini ekangama na mbanza ngungu pe nini ekufungwama na mbanza ngungu. Je pense que toujours wango nanu ndambo puisque celui totangi surtout eko embrayé, mais du moins ndeko ako répondre nanu ba question ya liboso oyo batuneli biso ye. Est-ce qu'ils a permis kokangama photo ko sambela bikeko to ba photo? Ndeko Ndombele wana eza ba question ya bayindo bazali kotuna tant tozolobela sur photo batu il faut basambela bapusana na idée ya kokanisa komona mobikisi na bango nde batuni ba question. Est-ce que ça permet? Matondo ndeko nanga omoni naokaka pasi na biloko oyo bakotisa biso na mitu. Idolâtrie. D'abord idolâtrer et aller kolinga eloko avec passion, kolinga eloko de tout cœur. Loposo pembe tango yei alongoli biso objet d'art, alongoli biso objet de valeur en disant que ezali bondoki, ezali boyena boy. Ayaki ko remplacer nini bikeko. Mais il y a l'opposo pembe. Ndeko ya lobi. Bon, pas tuni motuna, motatuna ka yemoko matunelaka batu belo base kolanda. Soko batangeli kaka kombo ya Josie. Yemoko kusala elilingi acteur wana ya film. C'est automatique. C'est automatique. Au pardon de konayo, tant sousa songi mokila moli mondenge biso tolobaka kufi. Soko simbi photo et bakisi ma au sentir du sousou bokabwani wana. Les amis reflet. Balinga kite toyeba. Balinga kite toyeba. Josie o bango babelelaka. Amatina montabord. Kuna keko kutana na Elina Moïse. Bakufa kala. Bakeko pesa ya assurance. Bako soutenir yena etumbo aye ya kobundela Israël. Yawa pesa kaba na Israël recommandation. Basa la arche d'alliance. Oizaki ba otia babikeko. Esika yaba na kokutana pe ko sololela na bango. Wana idolâtrie. Omoni moyindo azokoma nano te na niveau ya kosepela na mai ya ye. Balobi alinga bitekute kuna yo, bitekute pesa ka mip. Linga nkota na yo, linga les alaka pauvre. Minoko mboka na biso ezalaka pauvre. Donc soko ezalika keloko moko yeyi poloba valeur moko songolo ya kiboyindo, il faut pas contrer en avec facilité. Tata nangai soko lelo azali te. Génération ko ya sima bako revivre tata nanga na nini. Maintenant on a obeta masolo to lobaki na sa ko illustrer. Na bano bako ya ba génération yo ezeko ya balobi oh koko akokana kina kingandi. Mwana ya kingadi akokana kana koko. Po illustration ezali. Baindo baza kobanga balongola na ino kobanga balongola na ino kobanga ndenge kaka motalingaka mwasi na mingi ya ndako aidolataka ye sans pour autant yeba afin de sika moko motema anaki na mona mwasi na ngai eza ko idolâtrer
photo nini oyekeko mondele motayaka alongoli ya biso ya valeur a remplacer oyo ya ye yango boki na nzembo ya vercus kia mongana ayo na komitunaka tokendaka na bandako ya nzambe bikeko nyonso mindele Yesu Kristo mondele banjelu nyonso mindele soko zabolo batie photo mutu mwindo injustice ya boye euta wapi susi bandeko baindo bazekolanda biso na poko alero bana ya mpanza ngungu bakoma na niveau ya komituna bamituna po nini biso tosibisaka kaka biloko ezali importé Jésus azali importé Jésus azali na date de naissance awa azali na date d'arrivée awa na mboka oyo et plus grave bayeba que christianisme babomela yango bato po to accepter kaka biblia wana bongo bango ndenge batiaka biblia na sia masasamba elumba solo ya masasamba eyali ko idolâtre yango te po fona bango nyonso batia na mokanda wana namonaka kutu na bateatre soko aloti ndoto ya mabe abrandire biblia wana te to tuna eloko na contrôle te biso tolobi elilingi ya walongo fumuki mbango eze reflet eze présence na bango to explica ki awa moto akei na ndako ya soloka basengi ye photo basali mabe na photo wana mpasi bokono ezwio soko photo eza nango kaka eloko ezangi ntina bongo bokono oyo basaki na photo wana ezwio poni te po ezali reflet yango ndeko ya mosusu atuni motuna alobi ya mibale eza juste alingi ayeba voilà c'était ça ezalaki oyo touti ya liboso ya ndeko mpadi yatuni Jésus mpona biso azali nani ndeko junior mpadi ndeko mpadi Jésus azali histoire mobikisi ya bana ya Israël kenda kotanga na Matthieu 15:24 je l'ai été envoyé comme bébé perdu de la maison d'Israël mais surtout le Jésus et ali lokola zombros kombo na ya kiyanke bapesa ki tanga azoteka batabure omoni mais surtout to parler na Emmanuel ye wana kozala Dieu parmi eux Jésus Christos ezalango colonie romaine surnom et ezalaki na plusieurs Jésus mais pour la facilité de compréhension bandeko basé kolanda biso chaque race basé na mobikisi na bango soko loposo akoti na pasi abungi nzila batindaka rétablisseur moko mobongisi nzila moko oya koya kozongisa lisusu lien po ki di peuple abungi peuple akomi kotambola na volonté ya munyokoli na ye colonisateur na ye abungisi volonté ya nzambe mobikisa yaka kaka koétablir lisusu pont entre tata akeli likolo na se oyo bato balobaka nzambe sofre nzambe eza kombo ya nzambe te euti na nzambe mo composé nzayambi mokili ya mabe lokola bato ya Équateur esika ya ibachaka kuna babengaki nzambe mesaki kaka kolobake mokili ekomi mabe babikisi bayaka na bacontraire to na baloposo po bazongisa boyokanyo ekatanaki na tata keli likolo na se to na nzambe na bato ndenge Jésus aya ndenge Buddha aya ndenge Mahomet aya ndenge walongo fumuki mbango aya bango nyonso bazali ba ambassadeur ya 4 races ambassadeur akotindaka ambassadeur te donc Jésus mpona ngai azali histoire lisolo ya bana Israël nakoki koyeba ngo titre historique mazali korepresente eloko te mpona nga la preuve en est na kombo ya Jésus bapede babotami na Afrique na kombo ya Jésus baguerre partout en Afrique na kombo ya Jésus balatisi biso na mikadi ya tombola na kombo ya Jésus moto asilisi kelasi akomi koteka sododo
Yé motaze élite pour défendre mboka makomi ko détruire mboka na yé. Na kombo ya Josie ba érosion partout. Bref, na kombo ya Josie to quatre inspiration. Okomona que avant to yamba christianisme yango wana moyindo azalaki grande puissance. Na bato batangi na académie de mauvais arts batanga musicologie, batanga filmologie, batanga histoire de l'art. Okomona ke biloko wana nyonso sculpture, peinture et botame pa ina biso. To tonga ba pyramide lelo mondela tongi gratte-ciel et botonga pyramide te. To sala formule ya ko ambome ba corps na biso. Ti lelo ba corps to amboma ya ba Tutankhamon. Ezalaki avant Jésus existait. Ti lelo ba nzoto anese. Moyindo première grande puissance to civilisa mokili. Soko ke lelo na ba misé na bango na ba misé ya Rome ya Louvre partout. Pour mona que eza rempli na ba Tervuren, eza rempli na ba valeur africaine. O ba koka kotika te. Na ba clôture, na ba portail, na ba jarre d'or, na ba porcelaine, ba bracelet ya kingo ya nzoto ya nini ba kenda na yango. Histoire ya moyindo effacée sans Jésus. Mais avec Jésus, tu comme auxiliaire, sans le prosopembe tu ko vivre te. Allez dendo atikeli atindeli obisuka dendo. Allez ngula atindeli makoso. Allez soso atindeli osugi. Kitsudi ya soso. Lelo pato bakomi kolia na lolemo. Na ebite zaka lolemo ya nyama nini. Moto komi tuna te ba bomi ba nyama bandi kolongola ka lolemo vente exclusive en Afrique. Te. Josie azali misère ya Afrique. Jésus azali cause ya souffrance ya Afrique. Pour nulle part nzamba azali importer. Nde kompadi azoyano na ye ba que Josie nda facilitaka traite négrier. Pourtant quand to yambi christianisme rwanzinga kwa ndimi ko zo baptême isika to koyelaka. Matondo tozo pe ndeko mususu akomeli biso malgré ye atiaki kombote mais question na epeza important akomi nini ekangama na mbanza ngungu pe nini ekufungwama na mbanza ngungu esika ozokeli esika okozwela traitement esika bakopense tolobaki awa bolamu ya bayindo ekangamelaka na mbanza ngungu tango bakangi walongo fumuki mbango bazali kokondane bakondane nani bakondane nini bakondane bosembo bakondane vérité bakondane lisiko longengo ya bayindo ekangami na prison à vie po bato basimba que mondela lingaka boma walongo fumuki mbango à l'immédiat condamné à mort. Tango bakei kozwa bapoto po bapendre train delaya awa na kan Sénégal yango longwaki condamnation à mort commis prison à vie pona nini il faut walongo fumuki mbango mériter soro wana te po bayebaki azali pont koyana bango mais soko pe kaka Josia kendaki kosuka na ekuluze po yaki ko défier ba romain yango bazeli ko tsholaye balatisi ekoti ya nzube celui-ci est le roi des juifs bakangaki bolamu ya ba israélite na tango wana ndenge bakangaki bolamu ya bayindo yango lelo dommage ya nesonga nzila fumukuzu ke mzana panda na ngola eye ipona kolamusa lisusu ko débloquer ko fongola eloko bakangaki na mbanzango matondo tozozo ba question ya bandeko bazotuna biso il dit sali papa pona nini bino botalaka kaka to bukaka mingi kaka makambo ya Yesu. Voilà ce que j'ai compris. Pour nanini botala kaka to bobuka kamingi makambo ya Yesu malgré atie kombote.
Est-ce qu'on peut répondre? Les Français, la comparaison n'est pas raison. Mais les Français, pour aboutir à une raison, il faut comparer. Ce que tu dis, Kingandi na Kingandi, moko na bango aleki moulai. Pour toi aboutir, on a raison. Il faut te comparer. Nauti koloba likambo bato ba mituna mituna. Pona nini tozali ba sambeli na mokili. Mais bisonde ba l'échec ba lekindi. Bisonde ba ya soni na mokili. Tilelo tozeko vivre esclavagisme. Tilelo. Moindo asambelaka mingi ye wana mobola ya mokili. Moindo asambelaka mingi mais bango balobi nous serrons la tête et non la queue. Tokozala ba déficit kasi ba défité. Mais to comparer moindo na christianisme azali mo tuto azali mokila. Azali mo défito mo déficit. Omoni pas ces alinini. Moto akoma ko tambusa bomo inayo non ya foi. Au moins professeur des universités atangisi bana na etelo 1 + 1 = 2. Yewana dimanche soko ali pasteur d'église na ye au nom ya foi alobi na bato na mariage 1 + 1 = 1. Sika wasoko ali na mwana na yo moko tangisaka na etelo makota ki culte na yo olobi na bato 1 + 1 = 1 na église ayena sika na école et sika yo kotunela 1 + 1 à répondre égal à 1 okopi aye point toi ko 0 t au nom ya foi bayindo toza kokoka komikangola te motaze kolia na fulu alobi moyindo akufaka na microbe te typhoïde des années. Omoni souci na biso bato basa l'examen de conscience babanda komituna babanda na ino komituna avant 1485 bayindo basambelaka o bavivaka nzapa yebaka bakoto yebaka bango te falaki tozila na ino christianisme eya poto koma na nzambe te biso moto totangisi mokili même spiritualité ba médecine ba nyonso toloba te nyonso e civiliser lelo mokili bayaki kotange pai na biso nde sima bakei pa na bango ba philosophie nyonso ya ebandeli batange pai na biso Hippocrate atange pai na biso père ya médecine soi-disant atanga pai na biso l'os du Shango la preuve la plus ancienne ya mathématique ebotame pai na biso batangi yango te balakisi bango walongo fumuki mbango te bazali kokotisa bango virus akotala film nigérien kutu yesu yango pe na vie pratique bo asalaka te akosalaka na maboke akosalaka na film nigérien wana sokozolota ndoto moko ndoki na maseke na mokila azalaka mpe kaka mwindo aobangisa sokobi au nom de Jésus abungi mais awa na vie pratique bato ba okufa na mbaso misu ba okufela na l'église Jésus est incapable de bikisa ba Matondo alors tozomba ba message côté belé ndeko ndombele okosunga biso o répondre bango mo mukuse po sino tokoka kosilisa yango te ndeko mususu akomeli biso alobi sali papa biso tosambelaka na ebite eza question ou tosambelaka Jésus mais il y a photo te soki bato bazali kosambela Yesu ya photo c'est que baza ba faux chrétien. Or Yesu lelo tozali komona ye à travers sa photo. Je ne sais pas à se contredire. Je ne sais pas alingaki vraiment alobanini. Alors ndeko mususu alobi botia photo wana pona ko garder histoire ya place wana to botia yango pona ko sambela. Voilà, ça je trouve ça intéressant. C'est qu'à l'individu peut-être à Koutibiso na katikati
tolobaki eze korelate bafe ya esika mpe ezali kodégage puissance nango. Illustration tolobaki ezali na nguya oze kobetela mwana lisolo tata botaka nga azalaka molai otiki mwana na imagination. Mais soko elilingi ezali mwana azwi histoire vrai ayoki ndenge likambo elekaki amoni ndenge ezalelaki. Donc ezali deux faits oyo esangani na esika wana. Histoire ezali garde bato bamoni lisusu walongo fumuki mbango na nguya na bango na illustration na bango na kozala na bango fait pour elilingi ya moto to photo ya moto ezali représentation ya moto matondo. Alors mususu ezali ndeko mususu pe atuni motuna lobi bonsoir tata wonda tata wonda voilà. Basongisi biso na tata wonda lelo. Tata wonda bautaka côté moko na mfumuki mbangu. Est-ce que tata wonda bautaka côté moko na mfumuki mbangu? Na comprendre motuna wana na comprendre motuna wana malamu te. Bautaki côté moko na contraire mais na spiritualité ba indo nyonso to uti esika moko. Na contraire na ba données spirituelles ba indo nyonso to uti esika moko. Sur le plan physique tozaki na bakoko na biso ya mwasi na ya mobali babandi ba indo nyonso. Spirituellement to utaka na mokili na biso ya molimo ya ba indo toyaka kobota matolati nzoto mosuni soko to silisi mission na biso déterminer na mokili ya mosuni to songi na contraire na biso. Mais apparemment kombo ya tata wonda ndeti etanga makavama te na vuvwa mweske et kombo ya tata wonda pe ezali parmi ndenge totangaka